Salut, bonjour, Bambo Tebele, est-ce que surtout vous allez? Ezangai Sandra Mouchali, j'espère que vous avez passé dimanche kitoko est-ce que surtout vous allez. Namukola lelo na ye juste na partager na bino makanisi nanga par rapport à vidéo moko oyo etambolaki il y a quelques jours passés. Vidéo wana ezalaki il y a monsieur Gekoko. Il y a monsieur Gekoko, je pense, c'est un wana bolimbi sanga soki na tangi kombo na bien te bien soki na zolo bango bien te. Voilà, monsieur Gekoko Abimaki ezali, je pense, vice-gouverneur il y a Kinshasa. Alekaki na donc vidéo asalaki qui a dénoncé ce qui kolo ya compagnie moko basala ba plastique bakanga bango et puis apparemment babima bazo continuer ko sala ba plastique ou biso toyebi que non gouvernement apparemment epeki sango mais bango bazo continuer et puis oui c'est vrai que plastique eza bien te pour l'environnement. Voilà. Bato balobeli yango ebele mingi mais ngai na ye kolobela eloko oyo na constaté que bato balobeli yango te oza très important surtout pona mutu lokola ye un gouverneur ou vice-gouverneur ya ville lokola Kinshasa. Eloko na ngai lobela ezali confidentialité. Confidentialité c'est eloko moko très important na ba misala et surtout na ba lieu ya politique. Voilà, monsieur Gekoko aye asali liboso ba télé, liboso ba caméra, je suis sur aleka ki na ba télé, aleki na ba réseaux sociaux, azo dénoncer makambo na mais erreur asala ki o bato bazo mona te ezali ko bimisa mama ya batu, ata soki mama wana ayaki ye muta yebisi yo ke non, asali musala na ye ayebisi yo ke non batu apesio information. Ezala ki vraiment nécessaire te ye abima ay Alexa elongia mama wana na ba caméra alobaki maman oyo mutayebisa kingai et puis et tout ça non c'était pas nécessaire parce que ndenga sali wana ezali à respecter règles ya confidentialité parce que na musala nyoso to ezali maman na sala musala a remarqué quelque chose a moni loko aye ayebisio ezali yo siko gouverneur au travail au sala musala na yo oza na besoin te ya kobimisa maman wana o ayebisio likambo o ya ko kolakisa na public siko vie ya maman wana o chango na danger. Ezalaki bien dit. Bon, na kolobela mingi na ngote mais ngai na lingi juste na beta sete na makambo ya confidentialité c'est très important surtout bato o bazana politique, bato bazana ba misala, soki mutayebisi eloko okoya te ko bimisaye na elongi na ye boye na ba caméra o lo baki ye mutayebisa nga et wana ezalaki vraiment bien te yango na ye kolobela mo lelo parce que na remarqué que bato ba mona ki angote. Voilà. Eloko liboso na lingaki na bakisa lelo ezali mutu moko na même vidéo atunaki mais sikoyo bino bozo pekisa bango kosala ba plastique siko ba kosala nini eloko nini ba kosala pona que population e bana okende kosomba biloko. Voilà. Pona mutu nyoso to oyo azali na business azana mayela koyeba que pona business et réussir il faut azana produit oyo bato bazana besoin nango. Soki siko tozo mona que ou bien bato bazana Kinshasa bazo mona que produit sachet est toujours important bato bazana besoin ko mema iloko pona ba kele nango na ba marché ou bien kele nango ko somba biloko mutu oyo azana mayele olia ko sala plastique comme yebi que plastique ba pekisa ko sala ba plastique akoki ko sala ba sac ya ba papier parce que ba sac ya ba papier ezali nango bien pona environnement parce que wana pe ezali recyclable ko recycler yango za problème te. Mais eloko nga na lingisi kona loba soki bato wana bamoni que bakoki na bango kosala banani sac ya ba papier te oyo sikoyo ezali opportunité oyo gouvernement ezo manqué parce que gouvernement sikoyo eki kotala boye efandi etali elobi que ok tozomona bato baza na problème bazozanga eloko ya kokende kosomba nango biloko oyo bakoki kotiela biloko soki basombi toki kosala ndenge nini bakoki kofanda balobi ok toluka to subventionner to pesa bato ata mbongo ba créer comme ça ba to créer ba business ou bien to créer ba affaire ou bien to aider bato comme ça bato bazana na ba faire na bango. Comment est-ce que beaucoup aider bato na pona bazana ba faire boki koloba ok awa na Congo ndenge ezali biso to yebi ke na Congo toza na banzete toza na ba matiti et tout ça na mikolo kala je pense que bato babande ko kendo sala ba shopping na bango na ba panier mais sikoyo soki tozo mona que non ba plastique bazo pekisango ba maman
ba papa bakoki kokende na ba forêt soki na ba brousse soki wapi bakende koluka matiti basala ba panier pona koteka ngo na kin ou bien koteka ngo partout oyo bato bazala nango besoin koteka ngo na prix ya moke. Pourquoi? Parce que salami na kati ya Congo et salami na Kinshasa ekoki koteka ma facilement bato baza na besoin nango ekoede kaka économie te ekopesa bato misala et puis ekosilisa problème wana oyo ke besoin bato baza nango pona kokende koluka ba plastique. Yango na linga na partager na bino lelo. Et c'est très important que vous ayez un gouvernement oyo et un bateau au bazo réfléchir. Parce qu'à partir idée mouke, idée wana eko pesa bat ko créer misala. Idée wana eko ki ko silisa besoin oyo bato bazanango. Idée wana eko sala makambo ebele. Kolo ya compagnie wana sala ba plastique. Ce qui a baza vraiment bateau bazo réfléchir. Bazo mona que ba plastique eza bien te ba pexi bango ko sala ba plastique ba ko ba no sala ba sac et ba papier parce que wana pe ezali idée mususu parce que ba papier eza bien pour l'environnement. Muto tamu ko pexi papier. Ba papier oki ko recycler papier. Ce qui sali ba papier wana après ba sali ba papier ba utiliser ba papier wana après ce qui ba papier wana et bukani ce qui est comme ma beso nini ba papier wana boki ko recycler ngo susu et comme peut-être ba papier hygiénique comme ba papier bleu comme susu. Ni surtout wana ezali ba idée oyo ekoki ko aider mboka ekende liboso eko epesa batu misala gouvernement efungola ba compagnie efungola ba manufacture ko banosala ba biloko. Idée mususu ezali pe que ceux qui ba maman ou bien ba papa ou bien ba jeune ba lobi OK non biso tolingi okenda biso na zamba te tolingi ko kata matiti te pona kosala ba panier. Pourquoi il y a bat na Congo na tolata ba maputa bat balata ba maputa eza ebele bat ba ko sala ba sac simplement na ba maputa ba sac wana mutoki ko kende a sokoli en soki comme sanitaire sokoli yango akena ngo ce jour mususu na marché et puis skaka bongo parce que wana pe ekoede environnement. Donc pour dire que na Congo wana soki vraiment toza na leadership ya bien. Ceux qui vraiment tous les politiciens ou baza vraiment na souci à population na souci à peuple naie, je pense que mutu oyo azana bolingo mboka azana bolingo ya peuple azana na batu tout autour naie oyo bazo réfléchir oyo baza bango surtout na souci à mboka. Je pense que mboka wana ekobonga dans moins de 5 ans.